Bonjour, ngai wana bandeko, na ye lisusu. Bonsoir, na ba oyo pe bakolandanga na pokwa. Ngai wana na ye lisusu na numero mosusu. Toujours, tozozwa kaka ba dossier. Tozozwa kaka ba dossier, biso pe toza pe kaka kwa annonce bino pona kobakisa implice na kati ya bavi na biso. Bandeko ezosala pasi pe ezopesa mawa. Ndeko moka lobi na ngai, mami, kamata lisolo o nga na kutani na yango. Kamata na yango pona esala biso bien makasi. Beta yango pona esala biso bien makasi. Biso bana na nzambe tokoma éveillé. Basali ya nzambe o bazali pe ko derute bakoka kozonga pe na nzela. Po eza sujet moko bazolobelela me bato bazo changer te. Biso bato tozo changer te. Vraiment ezosala pasi. Balobi na ngai nini? Mwasi wana lobi ngai naza na mwana na belisaka. Na belisaka mwana, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Na bondela ndenge nyonso tu. Vraiment na tambola pe ndenge nyonso. Na yoka pe oyo esengeli pe na yoka. Bambongo boni te oyo pe na pesi. Solution ezwamaka kaka te. Mama apesa ofrande, mama apesa boye, mama azongisa boye. Nyonso tu nazosala kaka. Po parole lobi, malgré yo bondelaka, mais senga pe aide ya bamininga, ça fait du bien. Ndenga apôtre Paul abanda ekoloba, priez aussi pour moi. Ça fait du bien. Mais oh na uchokuta na nango lisu turo mawa na vanda tamulai. Vraiment zala na yoki bato o ngai nazobikisa o ngai boye boye. Vraiment na kipara lisu te po bapesa ngai kilo makasi na ba comportement na bango. Okotuna kobenga kaka mutu boye opesa autant. Mususu komona 700 chiffre 7. Bongo bandeko chiffre 7 yango. Okoki pe kozwa ata 7 euros, 7 dollars, chiffre 7 iti. Ou bien 70. Eza pe kaka chiffre 7 iti. O ba français balobaka 70. Biso ba belge 70. Eza pe kaka chiffre 7. Mais yo moni okende kako dela 700. Ah ba papa na biso ba mama. Vraiment 700 zali awa. Po mutu akangisa yango kaka zui apesi yo. Mususu komona pesa 320, pesa 310, pesa 500, pesa 600. De fiske po na prière. Sikoyo. Soki ndeko wana za na mbongo te. Boko prier po na yete. Alobi mama na lembi. Bongo na dernière minute awa. Ndenge kaka tozotala kaka ba réseaux sociaux. Ah, na lembisi liso motema nga habite. Natala ka mwana na eta oyo eza pasi. Tika na ke supa prophète o moteme beti na kende liso pa ina ye peut-être. Nzambe na ngai akosala travers ye. Bandeko, na bengi prophète wana. L'air na bengi ye mbala moko. Pesa 300. Wana eza petit problème. Pesa 300, ba problème ngutu oyo batu bazuli ba solution eza ngutu ya makasi ngutu koleka. Dina batu ba Canada ya makasi ngutu koleka wana eza petit problème. Tinda photo ya mwana na kamati na tindi. Atali pe photo, alobi na ye, ah mama, bozo mona te, ke esprit mabe mutu ezotungisa mwana. Mama alobi, na umona ka na ngai nyonso wana papa. Nepe na yebi na ngai. Na yebi. O likambo te tozosala séance. Tozosala séance. Kamata mai. Zwa zelo. Sangisa. Zwa lo tiede. Ndeko yango pe asali. Abengi prophète. Prophète azozwa te. Abengi ya mibale. Prophète azozwa te. Donc mwana ngutu ebengaki e rejeté.
ya mibale donc akati penza pa akati yango après atindi message s'il vous plaît nazokumba. Ah bandeko nga nayebi te mpo na ngai nakamwa ndambo éducation ya mokie nazwa pa ya baparent na ndambo ya sagesse ope nzambe apesa nga korépondre mutu ndenge wana nayebi te mpo na ngai namoni yango eza langage sec. Quant à moi namoni eza langage sec koloba ah maman s'il te plaît nazokumba l'air nakokoma natan nazorapele yo sorry mama na ngai. Ah mama ko comprendre mbala moko ah papa azokumba comme ça l'air akozwa temps akorapele ngai eza bien koloba kaka s'il vous plaît nazokumba mpo na ngai namoni yango eza langage sec nayebi te mpo na bino. Eleki journée banda 13h prophète wana azalaki kaka na vola ti poko azalaki kaka na vola ti butumba azalaki kaka na vola tikali kobenga ye te. Na tongo mama wana mona atindeli ye message sali. Ah bandeko na nga eza problème situation ya kobenga yo tinda sali ou bien tinda message moko ya bien opesa position ou bien yo tinda sali. Eleki bandeko na nga mama wana pa lobi na vanda nano natalela a répondre na ye pete atali kaka journée mobimba asali pe signe te nini te abengi pe ye te. Mamango na bapoko na babutu alobi na tindele message lokola asali signe ta tindele message ah papa bando tikaki ngai yo ozokumba ti sikoyo ata signe te problème te papa na ozela kaka pele na yo. Ale papa ngo sikoyo lera amoni message ya ndenge wana abengi yo mama osombaki babiloko yango oyo natindaki donc ayebi lisusu te ngutu ke alobaki na mutu sala solution azongisi ye lisusu na nsima otindaki babiloko yango osombaki ah mama wana alobi kasi lobi olobaki na nga nasala solution si nasala ye ngutu solution donc place kaka na bombelaki yango ezaleli kaka wana likambo te mama sangisa yango sikoyo na mai sokola ya kokine kosokola salali deja ya lobi te nano alali taza na ye asokola yango ah malgré mwana koli azani pe muta maladi problème eza te mama zuma yango asangisi yango na kantine asokoli pe mwana na ye donc prophète leka asali kaka bongo alandi ngutu suivi te ya séance alandi suivi te nini te eloko te mbala moko tu akati kokata na ye pe alakaka te mama air moko na kobenga yo mama air moko boye te alobaka pe bayi te nini te mbala moko kaka komona tu akati neti abandaki koloba na chose moko boye ekati mbala moko asokoli mwana silisi atala boye azorapele pe te ti atindeli yesu message ah papa sina silisi kosokola mwana ti alali atikali komona prophète oyo alobaki na ye eza likambo kaka ya mokolo moko esili asali réaction te nini te eloko moko te après na alobi ah mba mosusu natala ti tongo alali na ye na tongo pa lamuka eloko pe te nini te asali pe switi te nini te yango wana azosenga conseil mwana pe alamuki lolenge kaka mwana azalelaka ndenge pe kaka mwana azali 300 na ye bandeko ekei na bambongo ya pasi boye yango wana azosenga conseil na bino atikela ye 300 wana ali yango ou bien alanda tinda mutu na ye kuna na Kinshasa alanda ye azongisela ye 300 na ye pona dès le départ ekendaki deja bien te yo ozwi mbongo ya mutu sala ta signe mama nazwi rien asali pa ta signe te obenga osala service rien ekomi mama wana koma kolanda ye
kutu avosala service azotunaka mama natindaki yo nini yo nini oyo natindaki yo yo koyeba eloko oyo otindaki mutu te mpo nzambe mutu abanda kotravaye na kati na yo tinde eloko boye zongisa eloko boye azoyeba lisusu te atindaki mama wana nini. Donc toyebi te bandeko mpo na ngai lisolo bapesi ngai yango oyo azosenga conseil na bino bandeko atinda mutu na kini ndeko na ye arekipeleli ye 300 to atikela yango. Mpo na ngai mutu bapesi lisolo yango nalingi koloba boye conseil nalingi kopesa boye bino pe bandeko bopesa ba conseil na ba commentaire na bino. Total apôtre Paul oyo ya sala ya minene ngai na bino ngutu na ntokoma mesure ya kosala yango te. M'apôtre Paul wana abandaki koloba priez aussi pour moi. Bandeko apôtre Paul bandeko abandaki koloba pe priez aussi pour moi. Bongo ngai na bino penza soki ndeko asengi yo osambela po na ye eza mabe te kita yo mutu ozwi yango ozwa yango na considération me yo ozosala yango neti ozosakana. En plus de ça si réellement nzambe mutu atindaki oloba nazwa uili loba nazwa na oyo oyebisi ndeko wana eske okobosana koloba na ndeko wana ke natindaki yo lisusu biloko nini wana ezolakisa deja terrain moko deja ezoglisse. Milokola mama se amitindelaki mbongo azalaki na choix te abandaki kaka kolanda. Bandeko na Matthieu balobi na biso ke ozwaki yango gratuit pesa yango pe gratuit. Balobi soki bokei na ville wana bokamata ni argent ni or. Sikoyo ngai bandeko nazokamwa ba pasteur na biso ya lelo ba pasteur na biso ya lelo ba prophète na biso ya lelo soki kaka mutu abengi ye papa mama naza na likambo boye nalingi osambelela ngai boye bandeko bazotia kaka mbongo liboso offrande kaka liboso pesa offrande ya autant pesa offrande ya autant bandeko si réellement eza offrande nga nayebi bakatelaka mutu montante mutu ndenge parole elobi mutu akopesa oyo arezone na kati ya mutema na ye pe oyo azali nango bandeko. Totala neti mama wana alobi mama ngai mbongo nazwaka si nakoli na ngai bana nyonso bakola kaka mbongo nazwaka wana na mwana moko mbongo nazwaka soki nafuteli ndako ba facture na ngai koma koya cher donc nazanga yango na mbongo ya kolia mbongo leta pesa anga donc nakoma kaka koluka ya mukie pona kaka nazwaka mwa quelque chose ya kolia na bombaka ne fiske 20 pembeni. Siko 300 wana na bimisi nazomona ngo na bimisi neti 300,000 po ezwile koma mukuse. Avec souffrance a boyo zo benga mutu azokatelo deja 300 melo kwa na souci ya mwana na kipete na zuka akamwa ndambo na zalaki nango na zui na pesi ta na sali eza boni ta mulai ponga na kangisa 300 na po sikoyo quelque chose ezaka soute ndenge zalaka na kala vie comme cher ba facture to banda kofuta ba dessin koma ba 700 et quelque siko kama mbongo ngo soki ba pesi ngai facture elongwe ya 700 et quelque nele na kofuta ndako bandeko ata 1 euro na otikala na ngote siko na kolia nini dufo linga obose kama muke ozo kama mbongo ya kolia na ata 20 oyo bomba potango na bwaki muke ekekoma kaka ebele mebele ngo ya lolenge nini melokola ndeke asalaka zala na ye kaka na lititi moko amemaka na ye na monoko patience wana yango na peto bomba kama 20-30
siko 20-30 wana bandeko bazwa yo 300 oyebisu mukolo okangisa 300 on ezwili oya mokuso komi nango donc apesi ngai pasi moko ya kosakana te yango bato oyo ebele ya baprofete bapaster tozomonaka na bareseau sociaux mingi bazoyela na bango mpona commerce okomona ye ndenge abandelaki ye azalaki mystique lere abandi kaka reseau sociaux okomona sante fungwami akomi kotambola na mutuka makambo nyonso ekomi ye bien mpona nini aye na ye kaka koluka donc bamarchandise na ye bato oyo bazosouffrir bamboko okenda te likolo na se ekutana melere okoma place yango likolo na se ekutana te souffrance ya boye surtout bato babima na Afrique ebele ya bitumbo bazalaka nango mpona famille mona kaka bima seke ye azwaki mvuama ebele ya bitumba na ndenge ya moke te donc baprofete oyo bazoya kosala nde business na bango yango ngai sikoyo personnellement tango Jésus lera bandaki kobikisa bato Jésus lera bandaki kobikisa bato bandeko na ngai Jésus wana Jésus bandeko na ngai place moko te tomona Jésus asengaka mbongo place moko te bandeko Jésus asenga moto mbongo atikala ekosala ngo te Jésus bandaki kosenga bato mbongo te me kokamwa bandeko na ngai partout abandaki kobikisa bato Jésus abandaki kosenga te me ndenge nini basala nzambe ya lelo ekoma kaka kosenga mbongo baza ata na mawa ya bato te siko soki mutu wana aza nango te moye bino bosunga ekozala te po aza nango te en tout cas tolongola esprit oyo n'est-ce pas parole elobi na vili oyo bokokende kozwa ni or ni argent bogeriri bato na kombo na nga me mpona nini bino sikoyo bozozwa bambongo bandeko bozomona te bozosala le contraire ya oyo nzambe alobi vraiment tososola na kote wana ezosala pasi mpe ezosala mawa oyo nyonso akokutana na lien oyo profete nyonso paster nyonso oyo akokutana na video oyo bosalaka mo effort ya kochange toboyi te boza na posa ya vie matérielle yango ezotinda bino na babiloko oyo olingi vika mwa échange po tozomona bino mpe ndenge bochange lelo lolenge bobandelaki na lolenge boza koevolue ndenge bozochange tozomona me bandeko boluka yango dans le bon bozobeta mabe na ndenge ya kosakana te bandeko na ngai n'est-ce pas mutu oyo ozosenga mbongo ntango bokosala na ye makambo wana bomoni te ke esili mbala moko esili yo na ye ke ntango olakisaki ye bolingo osengi ye mbongo te nini te me soki nzambe abeti yo na motema mutu ofasala offrande mpo na besoin oyo olobi na ye mama papa nzambe alingi osala offrande me oyo yo ozwili oyo koki oyo po okanisi bochange ata façon olie ya kokatelaka bato bamonta neti yo ozotekela mutu wana eloko nzambe alingi eloko wana te bandeko vraiment bolembisa mitema na bino borecevoir correction oyo ke bokatelaka bato bamontant eza ekomi commerce bandeko ezosala bien te en plus de ça neloko oyo bozosala bokoremarke mpenza bino moko bokovanda na conscience na bino bokoremarke ke nguya wana oyo nzambe atiaki na kati na yo ekozala su te okokoma kaka koescroke okokoma koescroke bato bandeko osengi mutu mbongo prie mpona mutu osimba te osali eloko boye kosimba te ozongisi boye kosimba te ti nzambe akokitisa mpenza neya arekipere likabo apesaki pai na yo bandeko soko ozali sincere te mozali vrai yo moko osentir eloko oyo okoloba ser oyo eloko azoloba mpenza makambo ya solo okosentir yango oyo ndeko oyo azoloba ezali vrai
biloko wana bandeko basangisa yango na vie matérielle te. Bandeko biloko wana basangisaka yango na mbongo te bandeko na ngai. Basangisaka na mbongo te. Basangisaka te ba papa na ngai, ba mama na ngai, botika ba biloko oyo. Nzambe alobi n'est-ce pas kombo ya Nzambe ezofingisa makaka. Ezofingisa makaka pona bino bato bozo salelanga. Bandeko na lolenga boy tozo fingisa kombo ya Nzambe makasi. Basali ya Nzambe bele bandeko na nge bele. Baso lelisa bandeko na bino batondani na ba problème o ba o vivre libanda na ba mbongo oyo. Kosenga ba mbongo na ndenge ya kosakana te. Po prier pona mutu fele eloko te. Bible ezoloba na biso teke po prier pona mutu fa pesa kako offrande te. Bandeko nanga tango yongo to sambeleli mutu gratuit. Mutu wana moni loboko ya Nzambe na nzela na yo. Bandeko nangai akosala longutu ya minene koleka oyo yo ozosenga ye. Lobaza la mutu moko donc ayebi savoir vivre te. Me bandeko nangai akosalelo ya koleka makasi na ndenge ya osakana te. Me tango yozo senga deja mbongo. Omoni teke eza kali moko oyo yozo tia na batu wana un jour basalelo ya koleka. Ozo tia kali. Akoloba va salela nga boya senga kine mbongo. Du tosilani na biso pe kaka boy. O soko senga kiyete. Akopeso ya koleka. Oyebi un jour ndeko moko l'air babala kiye banyongo ya mike etikalaka. Me tata bata tindaka na embongo ne komilifo ba famille kaka ndenge ezalaka tango emoni ebosani oyo pesaki bango balingi foka ka mususu etikala po babala libala. Siko ndeko wana lera kendaki akemona papa bokilo na elera tali bango silisa lobi ya papa bokilo banyongo nanga ya mike etikalaka pesa ngai yango na liste bandeko nanga malgré ba bebisa problème ezate pesa nga na liste comme ça ngai ndenge na ye na pesa yango. Oyebi tata wana boya alobi non alobi mwana biloko wana mike etikalaki yo ko pesa nga yango eko silati menga o na liaka pa na yo chaque jour eleki ngutu valeur ke wana symbole yo sala pona biso ekoka ndenge wana. Ekoka na yebi otindaka mbongo na yo na yebi eza famille mutu esalaka babiloko wana na yebi ekoki papa po bimisaka mbongo na yo komi ilifo problème ezate papa wana boya pona nini amoni deja musika po o azolia eleki ngutu ya ebele ndenge moko na bino bandeko bo soigner ba relation bo tika babiloko bozo sala bozwaki yango gratuit bandeko bo pesa yango gratuit. Bozwaki yango gratuit bandeko bo pesa yango gratuit. Ezate ke mutu mususu soka pusani pembeni na yo ke ye aza ya Nzambe te yo nde mutu zana bunzambe koleka te bandeko na ngai. Te eza na ndeko moko yebi a partageaka parole de Dieu. Asambelaka pe pona bato. Okomona mutu azalaki penza na bokono boye mutu abiki. Mutu abimaki na mutu ya makango machine nyonso ezalaki ya kokufa akobondela pona yepe machine ezongi normal. Me mutu wana ye moko etelemela ye. Problème bandeko etelemela ye oyo solution ezwamaka te me Nzambe azosala na à travers ye. Eya kokoma mukolo mususu ya mutu wana ya machine. Alobine na tamboli partout nga na zwi lobiko te nini o na dépenser te. Na nzela na yo obikisi ngai antuko lingi na salela yo nini. Ndeko wana loba papa osalela nga nini. Ngai moko pe na mwana awabelaka. Soki ngai mutu na bikisi yo nde deja pesi na bikisa mwana na ngai. Nzambe nde mutu asali a travers ngai pona yo bika ezali ngai te. Ezali ngai te bandeko. Nzambe mutu asali a travers ngai. Lokola yo omoni fokanisela kaka Nzambe wana oya uti kosala ya minene na kati na yo. Alors luka pasteur moko ka ya bien
oyo azali banzinga na yo okoka kopesa ye oyo yo obongisaki mpona ye. Mpona ngai nazwaka eloko ya mutu te, mpona Nzambe apesaki ngango gratuit, ngai mpe nakopesa yango gratuit. Nakendelaka lolenge wana soki nde mutu un jour ye moko amoni nakabela na nga ndeko oyo wana nakozwa po kabelinga. Mais soki ezali mpona ndenge outi omona loboko ya Nzambe na nzela nango pesa nga quelque chose wana nazwaka te. Alobi likambo te papa, nakoluka quelque chose natia na enveloppe, naluka kaka kote oyo bongo na ede bato, na ede pasteur moko nini. Papa wana lobi ne meme ngutu na charity oyo edaka bato kende kopesa po eki ede bato. C'est mieux. Bandeko na ngai, biso nyonso tolandi lisolo. Bandeko, tolandi lisolo yango ndenge keili, tolandi yango. Ekozala malamu mingi. Ekozala malamu mingi bandeko, totia ba commentaire po ndeko wana vraiment zo senga lisungi na bino. Alobi na minute oyo poshi na ye koma mokuse vraiment. Azomona 300 na ye neti a dépenser ata 30,000 ata 300,000. Po poshi ne koma mokuse na ndenga osakana te. Yanga so senga ba conseil. Atinda ndeko kuna a récupérer ye 300. 300 na ye ou bien atika. Conseil azo senga na bino yango wana bandeko. Lolenge ka atolobaka na bino. Deke Jésus Christ azongi te bandeko tokokutana na biso na numero mosusu. Vraiment bandeko nange ezosala pasi pe ezosala mawa. Ezosala pasi. Mutema nange ezolela. Pona nini basali ya Nzambe tokokoma na niveau boye. Pourquoi ezana mususu tia azopusa na pembeni na yo. Ezana misuba mesana koloba te. Baba ngai boye za mususu yepa za musali ya Nzambe neti yo. Me ataleli yo nano amikitisi ataleli yo. Parce que bandeko vrai musali ya Nzambe amikitisaka. Parce que Nzambe apesa 5 ministère na biso basali na ye. Ezala mususu bandeko soka prier kaka pona mutu. Mbala moko gerizo ekoti. Donc Nzambe apesa ye likabo wana na kati na ye. Ezana ba misusu bandeko soka zoteya. Bato fo babongola ka mitema. Donc akoteya na ndenge ya kosakana te. Bandeko ezana ba misusu bapesa ye pe likabo ya suivi. Mutu wana soka teyi kaka abongolisi ba mutu mutema amezwi mutu wana memiye na kati eglise. Mais po akokolisa mutu wana ta akokosala ye suivi te ezana mutu musu bapesa ye pe likabo wana ya suivi ya kosakana te. Alors ndeko yo ndeko mutu Nzambe amonike aya na nzela na yo po bondela po na ye. Oyebi ye te. Kominimize ye te. Kominimize te bandeko. Mba msusu ka simbi ko sambela bandeko. Asimbi ko partager parole de Dieu. Okokamwa ngango tu na partager akaboye te. Ozo mona pona nini Nzambe akabola likabo na mutu. Yangwana tozo mona misusa tieli bango neti ba pasteur, misusa tieli neti ba évangéliste, misusa tieli neti ba prophète, ba prophète, bomoni ndenga kabule liang. Donc akabuli bandeko, akabuli yango c'est pas en vain. Ezana ba misusu mona na kati na sala aka moko, misusu sala ka mibale, misusu mona pa sala ka pe misatu, ça dépend. Bozo mona. Misusu po mona sala ka nyoso 5, ça dépend. Ndenge tolobaka kaka parole de Dieu lobi il fait grâce à qui il veut. Lolenge Nzambe ye moko akaboleli yango. Bandeko totika ko minimize ba mininga o bazo yaka na nzela na biso tomona ke biso toleki bango po Nzambe apesaki yo likabo moko boye c'est pas bien. Surtout ko liaka bambongo ya bongo ko katelaka bango ba montant eza malamu te. Est-ce que bato bazo vivre en Afrique?
bandeko bomoni na linga okata deja mezo ya seko ya po ezosala pasi basije oyo siko basomo wana oyo bino penzanga na mitunaka oyo bosengaka bato ya libanda surtout oyo bavandi na mikili ya poto basomo wana oyo bino bosengaka bato oyo ya Afrique bazosufri oyo bino bobondelaka mpona bango bosengaka mpe basomo wana bozomona teke bino moko bozosala eloko moko ezalaka te. Est-ce que bozoyeba que Jésus-Christ revient bientôt? Aokuta bino na misalo bozosala wana. Est-ce que bozoyeba que lisu ya Nzambe ezomona partout? Ozwi mbongo yo moni yo vanda na yo, ozwi mbongo ya facilité, so bandi deja ko proclamer yango ko kabula yango deja oyo na kocha carburant, oyo na kosala boy, oyo na kozongisa boy, oyo na économiser na boy pona ape na posa na somba pe lupango. Dans teta mutu apesi yo yango ye azolela. Mutu wana azolela po osali ye loko te nini te ekomi ngutu ye sikoyo arapelaka yo, ye sikoyo alandaka yo. Ozomona teke ezosala malamu te bandeko, to changer. To changer bandeko na ngai ekozala malamu mingi. Basali ya Nzambe to banga Nzambe Jésus-Christ revient bientôt. To tika ba pratique oyo ya mosuni ozana likabo ya Nzambe batela likabo na yo. Bandeko kokanisa te oyo yo ozosenga senga wana nde yango yo kobongela. Bandeko oyo yo kobongela Nzambe ye moko ayebi. Bato okako yo ozosambela bazomona loboko ya Nzambe okokamwa oyo okokende kosambelela mutu moko ya mokonzi makasi. Okoyo akomona penza non po aza na makoki na ye. Okomona pa asombeli yo kare, pa amona asombeli yo ndako. Bandeko Nzambe wana ko bando memoka na ba dimension moko boye. Oyo ko bando comprendre te vie matérielle yango ezoyaka yango moko po nini osali na bana na ye. Ale Nzambe wana lokola bana na ye makoki wana komi lifo ezali te. Nzambe siko akomo toucher ba grand oyo ezaki bakoya na nzela na yo po bapambola yo basangisa lipamboli ya bato nyonso wana oyo Nzambe amonisami na nzela na bango po yo ozwa yango. Vraiment ezosala pasi sujet oyo bandeko. To changer ko surtout ba papa na biso. Po ba prophète nde baze belé ke ba prophétesse. To changer bandeko. Bandeko apoto bazolela mingi. Bandeko babima libanda bazolela mingi na ba comportement oyo bozosala. Surtout bandeko na biso oyo boza na chaîne. Ba chaîne ya minene. Oyo bobetaka baka. Oyo bato balandaka penza. Est-ce que bozo yeba ke ba prophète oyo boza kolekisaka na ba chaîne na bino. Bazo lelisaka bato. Na bambongo bozo yebaka eloko wana bino bo yeba ngote bazo senga mbongo na ndenga kosakana te surtout bazo kata ba monta. Est-ce que loko ba bengi offrande bakatela yango ba monta? Ba papa bo changer soki boko changer te vraiment tokokoma ko revesaka bino tina ba chaîne oyo bino bolekaka biso tokokota tina ba chaîne wana po esala bino bien. Po soki bozo yoka te na monoko kaka boy tos kokota ba chaîne bo yeba ke batu na bino bazo senga batu ba mbongo bazo lelisa batu bazo yaka wana ezande ba propagande oyo bino bozo salela bango ezande ba publicité o bango bozo salela ka bango pona bango ba s'en sortir. Po biso tozo kamwa bazo sala musala Nzambe felete surtout offrande bango bazo kata nde ba montant. Est-ce que offrande bakata ka montant? Et puis basome bazosenga ya mikete ya makasi. Toyoka te na offrande moko mutu akendaki ya chaki ya munene me Nzambe chaki makelele la miso Nzambe oyo ya chaki ngutu ya mukendi yende Nzambe abenisaki. Pona nini tozosalaka le contraire na o parole de Dieu ezoloba na biso bandeko. Lolenge ka tolobaka. Dès que Jésus-Christ azongi te bandeko. To kutana na bino na numero mususu ezalaki ngai servante na bino. Mutu na présente bino numero oyo pesi pasi pe pesi mawa me toza na choix te.
Mosali ya nzambe nyonso boteni nga rigueur te nasali kaka part ya Seigneur parce que tozo bebisa oyo nyonso ayebi aza na pratique oyo nyonso ayebi azosala babiloko oyo bandeko nayebi ke la vérité blesse wana selo mosuni mais parole de Dieu ezoloba na biso la vérité affranchie bandeko to bongwana vraiment vérité oyo et affranchir biso et no e blessé biso parce que ce que blessé biso c'est que tozolinga kaka totambola na mosuni mais na mosuni wana bandeko tokoyeba place oyo tokosukela parce que parole de Dieu ezoloba tolinga mokili te tolinga mpe na makambo na yango te mais ntango yo ozosala bapratike wana yeba kokomi kolinga mokili okomi kolinga mpe makambo na yango mpona parole elobi randa à César ce qui est à César bandeko ya César ce qui est à César ya nzambe ezali ya nzambe mais yo ozosangisa ya nzambe no ya César omoni teke kosimba te dueke sukole mabe parole elobi zala moto ou bien zala malili pesa position na yo mais tango yo lingi kaka kozala tiede yeba nzambe akovomir yo bandeko tomizongisa na makolo ya nzambe tomizongisa na makolo ya nzambe bandeko tokima bapratike mosusu bisengo ya ba 10 chiffre ba 8 chiffre bandeko ekosa biso te malamu nazanga lipa natambola sembo liboso na nzambe ke nasalaka bapratike moko ya malamu te baprofete bokanisa te bambongo bozosenga pa bato nzambe aza na esengo nango te nzambe atikelaka motu ta nzambe atikelaka motu ta makasi bandeko na nga sala oyo nyonso esengeli asala mais un jour ekefuta yo cher bobatela likabo oyo nzambe apesi bino eza likabo ya motuya ya kobikisa peuple de Dieu totala mokili oyo ndenge komi na bamenasa ndenge na ndenge yo nzambe apesi likabo wana tosa yango ko respecte yango komona teke ana sambeleli yo fele bandeko d'une manière ou d'une autre lifuti na yo ekoya parce que yo zwaka likabo wana ofutaki yango pa nzambe tapesaki yo fele ndenge nini yo ozosenga bandeko offrande ya kopesa monta ozotekela moto eloko ndeko na ngai offrande bapesaka yango montant te et puis offrande mutu ye moko atutisamaka na motema na ye po apesa yango yo kosenga yango te bemba ndeko baozala na position ya faiblesse po baproblème esali bambula ebele eleki bambula ebele okosenga offrande akamati po apesi yo mais sala oyo esengeli osala ndeko wana akoki korapelaka yo lisusu te pembeni na ye ndeko wana akoki kolandaka yo lisusu te pembeni na ye suivi ezozala te nini te eloko lobi kasi awana eza petit problème mais silisa yango okoki te siko mbongo na ye okozongisa yango to te olie yango selo babesoin na yo nzambe akokita te mpo ya lia mbongo wana bandeko to changer vraiment to changer Jésus-Christ revient bientôt liso nzambe eza spirituel ezomona partout bandeko to changer bandeko bazo souffrir makasi soki bozoyeba te o bao vivre na poto na miniti o bao souffrir makasi o papa na biso kimbango aloba mutu mwindo ye moko mundela zwaki ye akomaki esclave na makasi mais na 21e siècle ye moko akobanda kende komitika na makasi yango tozomona mais na miniti oyo tozoloba bandeko poto eza ya kobeba na ndenge akosakana te bandeko eza ya kobeba imagine mutu soma azozwa soki afuti ndako facture ezoya chere mbongo nepesili donc ya kolia ngutu ezozala te sikoyo mutu andenge wana bandeko soki azalaki makasi te ya kolukaluka par-ci par-là omoni te que ça ne va pas totala niveau Europe ezokoma pe ekomi déjà nga yango nazokama bato kaka ndenge bazolobaka o boye biso awa na Congo biloko emati bandeko eza partout crise oyo eza monde entier biloko emati monde entier bandeko eza kaka kuna te monde entier je vous dis crise ebeti mais biso kuna
lokola vie na biso ezalaka kamwa ezali terre ya biso moko yango wana ezobetela biso na bafaso moko boye me bato ya libanda bandeko ebeti bango surtout Europe ebeti bango makasi na ndenge osakana te boko bando mona bamikoleko ya bato bando kanga bisaka air moko boye bako bando kiba bongo mutu oyo mbongo azwi soki afuti ndako afuti bafacture mbongo esili sikoyo azala na makasi oyo ye azolukelaka moke bongo lea makasi wana ekosila aokoka place wana vraiment aokanga bisaka bokomona ye akei te loba peut-être abongisaki te peut-être komona vandi kaka azokanga kaka motema me soki abongisaki place awutaki bandeko akoprefere mba mosusu azonga place oyo awutaki ke azala place moko oyo azozanga na lipe bandeko na ngai basali ya nzambe please to change ko toyokela bana na nzambe toyokela peuple de Dieu oyo tozali ko faire souffrir toyokela bango mawa likambo te bandeko na lobi deja mingi bo indirsi eker na bino te vraiment Jésus azaka na ba porte na bino na ba pratique bozo sala bo changer zo sala pasi pe zo pesa mawa oya dera yaki azonga na nzela parce que Jésus a lobi bo se forcer boya pa ina ngai parce que yebaki tina nini parce que balanga ngo nyoso ye muta salango ba vocabulaire nyoso ye muta salango ti soka linga ekoloba vena linga koloba kaka boyati mais soka lobi bo se forcer ayebi diable azali pembeni wana pona kwa empêcher biso to salaka volonté ya papa na biso bandeko soki kaka omonike vraiment makambo ndenge betameli ngai pe nazo sala part na likambo oyo kwendirsi mutema te Dieu parle d'une manière ou d'une autre Jésus-Christ revient bientôt linga o changer ekozala malamu mingi bandeko na ngai dès que Jésus-Christ azongi te to okuta na bino na numéro mususu baba ina bino